esengo tondinga motema pona yebi bozali ebele liboso ya ba poste téléviseur na bino pona kolanda magazine Océan du Congo Info na yango bandeko balandi ya Océan du Congo Info na pesi bino mbote esika nyonso ezwa mibino petika ete kimia nzombe tata eingela o mabota mabino. Merci encore une fois na fidélité oyo bozopesa biso na magazine Océan du Congo biso pe totombeli bino meilleur vœu vraiment mobu oyo toko kende kokota na yango ezala mobu malamu ba pasi nyonso oyo tomona ki na 2022 to bwaka yango na liziba ya beteza pe biso banso la 2023 to kota to ikampiko ete makambo makozala malamu kasi kobosala te okendaka ecclesia pe bondelaka latina ya mboka na yo République démocratique du Congo matondo na bino banso wana tokofungola mayebisi mo mokolo mwa lelo na ba principaux titres la biso tokolobela bongo festivité oyo tata mokonzi mwa ekolo mwana mboka Antoine Chilombo akendaki bongo kotala ba mama ya ba soldat akendaki kotala basi ya ba soldat na Kitona tokolobela lisusu Fayulu Madidi président ya SID na coalition na ye tope collaboration tope bosangani ya ye na ba matata mponyo Moïse Katumbi en Chadari tokolobela lisusu makamateli kwa mutu pe message monene oyo Rwandais pasteur Shadrack atindeli bakongomani mayenyoso matikali tokolanda yango na bolai wa basango tofungola basango na lombango penza na makambo etali tata mokonzi mwa ekolo wana ye akendaki Kitona akendaki bongo ko sepela na ba mama veuve na ba basi ya ba soldat tala ndenge nini lekaki Kabuya l'impression. Les garants de la nation, commandant suprême Fachi Beton, boye baken entraîne ye awa na salle pour ba festivité oyo ayeba kibongo ko bengisa bongo basi ya ba militaire pour na kosolola na bango toko yebisa bango nini oyo abombelaki bango boye baken mokona lelo ezalaki nde ambiance awa na kati ya salle oyo na ba invité ya chef de l'état ba mama oyo bomoni awa en uniforme. Vraiment ba sepela ki bongo na présence ya chef de l'état pour atika ki bongo occupation na ye aye bongo ko fêter na ba mama oyo bozali komona boye. En tout cas esalema ki eloko epesa ki vraiment bien komona chef de l'état boye en face ya kosolola na ba mama na ye to basie ba militaire boye nde ezalaka boyoka message na ye. Ngai kaka na rappeler bino promesse o nasalaki liboso mapinga na biso ta na kende kotala ba recrue ya sika na Kitona na lobaki na bango tozali na respect monene pona bango pe bango batala kaka likambo etali misala na bango oyo etali mabota na bango ekomi likambo na ngai. Tolingi lisusu makambo mapinga na biso nyoko mate po nalobaka toujours que soki na mboka na biso yo totikali na ba patriote bazande na mapinga na biso batoyo bandimi ko kufela ekolo ko bundela ekolo pona eloko mokote bazali ko kende na bitumba ayebi ba misusu bayebi ata esika mwasi na bana bakotika late yango nalobaki na ngina la kisa signe oyo nalingi ba mama o nyonso basi ya ba o nyonso ya bandeko na biso mapinga bazali na front baya to partager na bango repas ya Noël ndakisa oyo ezali pe kosalema na minute oyo ezali pe kosalema na Bunya ezali pe kosalema na Beni pe na Goma. Bino moko boyoki ba mama basalaki vraiment na esengo makasi ya komona chef de l'état ya ko partager moi eloko entre bango na chef de l'état les garants de la nation commandant suprême Fachi Beton na mosala oyo asali vraiment epesi eloko biso telobi papa boende ezalaka esuka boete e continuer tinati
tokei penza wana tositoleki président de la république mwana mboka Félix Antoine Tshilombo tokoti sikoyo na makambo ya président ya SID oyo azali bongo coordonnateur actuel ya Lamuka bato bakotuna nini ezoleka océan Lamuka subitement tomoni kaka Martin Fayulu Madidi ezaki nyungu elelo yemoko a officialisé yango bolanda na vidéo face ya presse congolaise. Monsieur Kasima et Lani, Mathieu, on a facilité maintenant. C'est nous qui sommes partie prenante. Partie politique, la société civile, le président, il y a une chose qui me choque. Pourquoi vous êtes rapproché des Matata, lui qui est poursuivi par la justice? Pourquoi Tshisekedi s'est rapproché de Kabila? Non, moi je me pose la question. Pourquoi Tshisekedi s'est rapproché de Kabila? Pourquoi Tshisekedi a pris le pouvoir? Vous avez merci bande kolanga wana tokosoka mambo ya détail mususu tango tokolinga moto melisa bilo maya pio peto cha mwa mungu la makambo yango kasi toki mambangu na mayimatali kwa mutu na kwa mutu tikilo lelo bibembeli na nzela en sécurité batoko kufa kasi toyebite nini mokoleka chela biso victime moko ya kwa mutu yepe alobaki abeta chocho na micro ya Océan du Congo Info Shadrack Makoginga reportage. Papa message loye bakisa comment nga perpéti kalunga na uti na plateau to nokanu boyobi ki botumba weleka na plateau position bandeko bamona kinga na yakawa eza oyo te oyo bandeko batefinga ebongo lobi na ngai na sepeli nakoyoka ke papa azozwa pouvoir parce que pouvoir au peuple. Ce qui est le peuple est intimidé, il y a un matake, tolingi ye abomisa mboka. Dala mutake shinya akor, oyo muteke na muyaka. Hayebi kuchimu na bangote, popiso to kufa, yazwa 20 ans, ya pouvoir. Tono kamiso mani bandeko. 6 jours wana sana Kishasa, na kolungwa banda, na munga tatia na makolo. Tala biloko ngana yaki na yo oyo bapesi ngana Kishasa metala position ngana yaka nazo souffrir yango ngai na ndimike pouvoir ezalaka na ye na papa na biso o bayiba papa nani Martin Fayulu eloko ya yo soki bayibi ekotikala ya yo likolo nzambe na seba we ngai naza na mbongo te mbongo na nga contribution na ngai nazo bondela mabolongo na nga na seke Fayulu azala mokonzi poto bika naza depuis 2012 naza femme veuve nakotangisa bana na nga 6 natikala na bango me awa na ye kaboye nako vivre ndeni papa kufa mama kufa mobala kufa naza na mutu te nake wapi ojan batinda bango na basoda baye koyiba biso batindi biloko bapesi biso te bakomi koteka to souffrir na kati ya plateau kozu eza Kisekedi mutashina akorwana Bobu yaka azambo ezalaki barwande te ezalaki muteke na muyaka na suka bakezu ila biso basoda ya kwa mutu ya sasu ngai perpéti kalunga mwamba na zoloba ona zaki na ngona zana posa na mona yo masango etikale nyonso tikala aba kosa biso tozonga bawo bakufikuna bazaba nyama bazo benga mutu ngajaja tile loto souffrir papa ngali bota konake wapi donc makambo ezalaki na kwa mutu kuna ezalaki ne olobi sikoyo yango yo nazoloba bibembo etandi soki lukuta bino bokende po bovote babanda kokunda bato te kuna na basoda na bacivil basili à part basoda ya bitumba o bauta est o babengi ke babere rouge o baye kotia kimia bapesi biso mikanda yango tobimi sans cela ezaka pasi liwana liwati lelo ezo continue so kuna kimia ti sikoyo ezaka kate ezate bakosa bino te kota muyaka azolia mbongo kota muteke Sadam olia mbongo kiamfa olia Sadam ne nani Sadam aza mukonza bateke aza soda kodo grade na yena yebite oya azonoko la biso azobonga biso bato atilo Willy oyo abomi bisa zwi soda sasu oya yo katana nga makambo ngano loba ngai na kena bamboka 6
banda na nzela kwa mutu na liduma bapanzi ngai nzamba lombeli nga na butu na sima nango na mokolo kolanda bati bopanza na perda yanga mingi bakoti tina bandako bazwi bamasangu bazwi nyonso bayoko teka biso batiki biso nani bakosi biso ke biso tozoteka mokonzi bateke azoloba te biso topesi baferme na nani mutango yeyo ono kota onje po ete bino bozana baferme pendant 5 ans bakotonga bandako basale apres borécupere bototunie biso oyo toza nango te tokosala nini alobi bokosomba baferme mbala mibale nde toza ka ferme yango batindi biso banani tofuti mbala mibale wana toleki bongo na seni topusani mpenza na message ya Pasteur Shadrack oyo azali bongo mwana Rwanda azangaki te kopesa ya ye bonane to pe malako na population congolaise va se prendre en charge pour la kobengala bango na bango tolanda vidéo Doria. Vous êtes une fois de plus avec le pasteur Shadrack Uwizeyimana. À son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous le peuple rwandais qui luttons pour la paix des pays des Grands Lacs, nous voudrions vous dire que votre parole, pleine de sagesse et fraternité, a été reçue avec approbation par le peuple rwandais. Il y a un proverbe rwandais qui dit, je cite, « Celui qui porte un bien d'une grande valeur ne s'en rend pas compte. » Fait de citation. Mes chers Congolais, vous êtes bénis d'avoir à la tête du Congo un homme comme Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. It is a wonderful blessing for the Congolese to have a man like Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mes chers Congolais, vous et nous sommes des frères et sœurs. Votre souffrance est notre souffrance. Et d'ailleurs, c'est votre ennemi qui est aussi notre ennemi. Mes chers Congolais, pour sortir victorieux de cette agression sale et barbare qui vous a été imposée par Paul Kagame, Dieu, le Créateur des cieux et la terre, qui est avec vous, vous soutiendra si vous respectez les 4 conseils suivants. 1. Ne craignez pas et ne tremblez pas devant les États puissants de ce monde qui soutiennent le malfaiteur, car Dieu est plus puissant qu'eux. 2. Levez-vous comme un seul homme pour vous débarrasser de votre ennemi. 3. Ne négociez pas avec le diable. 4. Allez au front avec tout votre cœur et toute votre force, car votre cause est juste. Dieu vous dévancera et combattra pour la souveraineté de votre pays. Quant à mon pays, le Rwanda, la démocratie n'existait pas. La liberté d'expression n'existait pas. Le droit à la vie n'existait pas. Les élections présidentielles n'existaient pas. Ce qui existait au Rwanda, c'est la dictature absolue. Le mensonge, les élections présidentielles théâtrales semaient la terreur parmi tous les Rwandais
emprisonné tous les candidats à la présidence. Le régime politique meurtrier et assassin. Le pillage des biens immobiliers et mobiliers de la population. Le régime politique de Kigali est un régime violent. Toute la nation rwandaise est enfermée dans une prison à ciel ouvert. Paul Kagame et son parti politique FPR Ngotani sont les ennemis des Rwandais et des Congolais. Ils doivent quitter le pouvoir. Malgré tout, il y a l'espérance pour les Rwandais et Congolais. Car les Saintes Écritures disent aussi, je cite, « Le méchant est renversé par sa méchanceté. » Fin de citation. Toki Mimbangu na maimatali enrôlement. Wana caméra ya Océan du Congo Info ekitaki bongo pona kotala ndenge nini maima koleka na nzela ya seni pona enrôlement. Toki Mananu Mbangu na changu kuna Shadrach Makudinga. Caméra Océan du Congo ekitaki bongo na ba centre ya enrôlement oyo ya seni bipai wapi population bazali bongo kozwaka ba carte de lecteur na bango botala ndeti awa tozali bongo na commune ya Kimbantseke précisément na quartier Kingasani na école Père Enoch bino moko botala ndenge nini be lecteur bafandi libanda c'est-à-dire bazali kokota 1 à 1 pona kozwa ba carte na bango na ndenge elongo bani tango kaka tokoti na kati constat oyo tosalaki bongo kuna ezalaki nde tomoni kaka machine moko nde ezali bongo ko servir population oyo pona kozwa kabak pona kozwa ba carte de lecteur c'est-à-dire ezali malamu te bazali bongo ko rumisa bango na machine oyo tanto machine ngo na ba caprice machine esenga muta sika pour machine fonctionner bien et bonjour communication. Bonjour. Tomoni bino awa tibiti ko fandi bana poani toza na roulement toza carte de lecteur yango fano libanda to fandi libanda mais constat tozo sala eza amer tango bato bazokota kuna ezozwa tango molai ebongo biso koto na chango toza ebele toyebi te soki bato nyonso bakose faire enrôler ou comment pour l'enterre pe ya mibale bafote ezobebisa biso tobima lokola bamakabu sikoyo na bapolisi botyelaka biso ekozala mwa mobulu. Voilà un peu difficulté oyo to constat oyo tosali par rapport ya mosala mais tosepeli quand même pour se faire enrôler mais tozo crainte na biso ezali ke lokola ODEP akobimisela biso bacarte d'identité est-ce que bacarte wana tokobimaka na bafoto eza lokola bamakaku boye donc moi passe eza yango wana po carte d'identité fetala vraiment oyo eza un peu valable. Président Seni Olanda aussi koyo Denis Kadima message mo pona ye bon to sepeli quand même na président Denis Kadima na ba précision na ye pe lolenge oyo alobaki ke tosengeli to se faire enrôler et maintenant et s'accomplir mais mabe eza ke bamachine ezobimisa biso mwindo lokola makaku toyebi te bakosala ndenge nini et puis lokola eza ndenge tozozwa bainformation awa te bana bacarte d'identité donc bacarte d'identité ozalaka bafoto ebiso lokola bamakaku bende nini. Merci beaucoup. Papa nde papa alobaki tozwandi awa ezolia biso ntango molai makasi mais avec le 1 mois toyebi te so tokosilisa po biso awa na ntiango toza mpenza ebele makasi ebele vraiment manœuvre eza mwa mingi ya des fois bapano moto eza te tout ça donc mate wana parce pano moto ezati basala ndenge nini pano wana nde bazosala soki basali aire moko moto esili tu tovandi wana ezolia des fois na machine wana okosala des fois ba 30 minutes ou bien 20 minutes la machine pour voir photo mais la photo en gros un peu flou. OK. Flou makasi. Merci. Mais tout c'est bien quand même dans nos carte électeur vraiment c'est bien normal. Bon, je remercie kaka bato ba sa musalande toujours la carte biso. Mais problème eza na problème au kanga ba photo. Là ça bien.
pour nous kanga photo ezozwa temps penza na ndemo ka jeter des fois ba kanga yo simbi to ki opemi lisusu mais bango il faut ba changer ba position et belé pour nous kanga ba photo alors to éviter mais l'essentiel les acquis obtenir carte. Merci beaucoup. En tout cas, papa mokonzi ya seni Denis Kadima yebananu ya ko résoudre problème o ya ba population mingi ya côté ya Tchangu pokuna population bazali vraiment ebele bazo déclarer soki botiki boyi un mois o bopesi bango pour ko ba carte ya mukie makasi. En tout cas, boluka moyen bo sala moi eloko po boyi ya kitoko malamu te. Merci Tosimbika Kaseni, Pambate, Wanyezalaki Kondongo, micro ya Océan du Congo Info, et Tikalaki Simate, Boyo Kanini population à Betaki, Chocho, na Etutu, na micro ya Océan du Congo, Nandela ya Kabouya l'Ompuisson, échange par l'équipe qui gagne. Mbote. Tomo na carte, c'est peli nos cartes. Na c'est peli nos cartes. Waki erni. Naki banda 6h. C'est que je scotty ba 13h. Tu vas t'asseoir aux cartes. Mais vous avez condition bien. Na zuna wana condition bien machine des hommes boyer mais na supporter kana jeu. Bana na yaki pe na zane beba benga ko na ke matanga siti siko na zakala. Na juna doti si wana juste condition ma be. Ke ba ibo patienter bozo ha. Na patienter ni ba benga ko na matanga ko na mama biso akufi ko. Bato ba ikine. Mama kufi oza. Kasi ba benga kasi ba ko na ke. En pleine ko. Siko déjà na komaki kombo ba benga kati sona sala ndeni. Mama yo vaccine. Mama vaccine vaccine. Gana bakisi ndo mama donc makamwita mula bien te. Malembe makasi. Malembe. C'est Mokali. Bon, difficulté tozana yango. Volonté ya kosarole ezali na biso pe. Mais difficulté ezosala biso passe à partir de la machine. La machine est compliquée. Bon, na biso ba peuple bato toza kosarole bato o basimbi ba machine. Voilà un problème te. Mais difficulté nyonso ezaka dépendre na ba machine wana. Bon, ezaka compliqué situation ezapenda ba machine pende ezosala bien te. Bon, la complication wana nde ekopesa biso siko difficulté par rapport même na calendrier oyo seni apesa qui a un mois. Moi siko pour monter à carte, comme on allait sous 2 jours, 3 jours. Oui, depuis 6 heures, nous avons contacté une machine, nous avons malembe, on a vendu à tous les gens. Nous avons posé à maï, nous avons moï, nous avons moyen token des athées. Vous avez la carte. Nous avons la carte. Message nous sur les amis, pour son les amis. Parce que c'est pas bon cette machine, on peut tous avoir carte n'endenga bien. Tous avoir carte n'endenga bien. Boy tozo fana na bana na ba moyi na banzala tozo kaka depuis 5 heures tozaka a ba bon sa machine ya ngokasi. Tokimimba nguna maimatali sécurité bande kolanga la Tchango colonel Dieudonné oyazali bongo mokambi ya district ya Tchangu au telemi penza a telemi pona koloba ete esengeli motonyoso amitosa colonel Dieudonné ya district provincial ya Tchangu a telemi pour la Moussala Tolanda reportage à Chadra. Bayi la police ba telemi balobi mosala nde mosala population aleli embouteillage eleki obimaki na ndako na 5 heures po koma bisika ya mosala kaso kozwa 2 heures du temps 3 heures du temps pe likambo ya demi terrain likambo wana nde ebomi lisusu population to koyeba te hausse de prix oyo e matima kasi na ba chauffeur na biso ba ko nyokolo pepe kasi colonel Dieudonné wana ya district provincial ya Tchangu ya lobite na alipe parent ngapela mataka na futaka pe bisi botala yendenge a telemaki wana pula kolobaki embouteillage abu pia demi terrain abu pia oboyi kamata yo moi kingotolo tola. Oui, comment on a vu la Moussala awa message zani. Bon, message zani ka nous allons faire exécuter
l'instruction de la commissaire provinciale, il y a vu commissaire Kinshasa, et là, sur le Congo. L'un a instruit qui sont na parade, et la réunion est au groupe. Comment on occupe pour ça la période de festivité Oyo. Le lingue de combattre la population, na santé na bango, na etambo na bango na nzela, na oetali aspect sécuritaire na bango, et puis fluidité na balabala, na puis passer, à combattre pour la malade, parce que ça va approvisionner bazonga, sans incident, sans qu'il y ait mort d'homme. Donc, mort d'homme par accident, le lingue pour qu'on démarre dans la zéro. Vraiment, tout ça est fort. Côté la criminalité, tout Bouddha. Donc, quand on a d'autonomie, on a tout hors d'état de vie. Donc, on a la balabala dans la polele. Il y a des recommandations où on a l'école, maintenant, on a la Mboka, la population, elle fêtait la kimia, elle fêtait la sécurité assurée par vis-à-vis la service de sécurité, la police, la pharmacie, et puis il y a des parents qui ont bureau de légalement reconnu. Je ne parle pas de bureau de carré ou civique, non. Bureau de officiellement reconnu, le service de la sécurité non apparent. Police, les pharmaciens dans la maison. Dans la patrouille mixte, dans la tournée mixte, dans la mission mixte. Objectif est la population et l'église à la fête de la Kinyanyoto. Dans le moment où on a la barabara, on a la barabara. On limite l'embouteillage et là. Nous avons chauffeur et garé dans cela pour que voler les ala. Voilà. Merci beaucoup, mon papa. Merci, papa. Donc, c'est bel bénévole qui va accompagner tout ce bon par le bataille non, pas plus l'équipe. Et l'on va la bulle à image de Koloba. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Comme si ces autres parquets, nous sommes des moutons, ils sont déposés par le monde des autres. Donc, normalement, ils sont. À part ça, mais vous savez, ça va bien. Donc, ils sont qui m'ont sauté des moutons et Koloba embouteillage. Mami tu voler les cafés vers et comment télémalis. Donc, il faut pas qu'ils ça les a. Matondo mingi na colonel Dieudonné ya district provincial à Tchangu Boyende population alingi atako akoyoka te moto ya matoi mangongi esengeli akoya na se yo pe peuple yoka yo pe mokumbi mutuka to pe ya taxi to moto boyokaka embouteillage to boyi ndenge bosala kabongo mawa ezoko mebele colonel Dieudonné lobi na boyi mbala oyo district na province ya Tchangu et connaître les sous ba mawa ya boye po ezaki tokote toleli kasesiko colonel alobi na kolela lisusu te pe tokokunda te merci na colonel Dieudonné na mosala oyo telemi nango umela bobele boye wala biso tokobetelo maboko population yoka tika matoi mangoki wana bilomoko bomondeke colonel Dieudonné ako tchabongo ordre na nzela kasi ba policier balalaki te pamba te bato esengeli bakatisa na passerelle oyo batiela bango kasi population alingi bobele kokatisa la bordure tala ndenge lelo baswaki ya bango na la police Shadrach Makutika pasi pe mawa na République démocratique du Congo pamba te congolais azali bobele matoi mangongi pe alukaka kaka raison oyo ba policier bali ko sala ya lelo ba sali ata ko mabe moko te pamba te ezali nde ko protéger yo po ba accident pe ezala ebele te to zali ko kena batango ba festivité bolingi kaka ba congolais tolelaka na sima pe bo konselaka bayiba ko kamba makambu te wana penza biso tolobi luvunu bino moko botala bachela peuple congolais po ete akatisa passerelle oyo bachela ye kasi ye aboya yango tala ndenge ya kokatisa na bordi tala kobanga ta mituka te tala ye wana azokatisa kasi ya boye soki mutuka ezaki na vitesse eye tuti yo bokoloba nini foti ya mutuka te toboyi kasi bolanda population babetaki mbela na micro ya Océan du Congo Info. Okangeleni mokozi okangeleni bazoboya bakili passer bakataka la presse donc tozokanga bango c'est monde général ndenge balingi kosima mokonzi ya mboka ebele ya mbongo oyo mokonzi ya mboka bimisi mpo na passerelle bakonzi oyo ya biso bazwi disposition kokatisa awa osi batombe bamort bavictime ya ndenge na ndenge cette fois-ci
nde toyi kokanga mutu nyonso tokatisa awa po toyede chef de l'état bango nde ozomona bango boye bazolinga koyede chef de l'état te na eloko moko te mbongo chef de l'état bimisi so babakisalaka te biso basoda me aire oyo eza safa me bamoni chef de l'état pamba amani na ye eza $50 si ngonga oyo nous fait ordre ti bakonzi bakoyeba tili bakosala mpona nasuki wa commune azokatisa tala na passerere yango même pas 100 mètres akatisa boye mutuka zelo ye repasse ye siko eske eza malamu akufi aperdi akei atiki bana merci beaucoup na banzi to bandi wana kokele moke la suka kasi Shadrack Makudinga atika kabino bongo te amesana penza ko pesa kabino mo question du jour ya mokolo lelo elobi soki yoko mokambi nini yoko sala poete ba demi terrain esila suivez attentivement. Oui, ngai monsieur Mbo Ilwa Joseph ngai soy nazalaki l'état on a kosisa demi terrain na kati ya capital awa mais na tchaba agent akangela ngai ba chauffeur ezaka ke ba moni yo ozo charger te ozo bula demi terrain bakangi yo parce que pour le moment demi terrain ezali provoquer na ba chauffeur bango moko nde motu bazo sala toki ba demi terrain ona esalema na kati ya ville ya Kinshasa yango songa na zaki l'état mais na tcheba agent na ngai pona bakangela nga uniquement ba chauffeur o ba sala ba système ba demi terrain soki nga nazalaki l'état parce que lelo otokomi komona bakomika kokosa wa embouteillage wana ezo peut provoquer kana ba demi terrain wana par tant motu a bomber directement destination de Kingasani Zandu to lemba Matete to lemba rond point akembala moko na destination na ye ba embouteillage na osalate mais lelo komi demi terrain na poko kutu ba transport kote komaka sous Zandu te ozo ta Kingasani wana et comment ba muso mona première riba tourner ka wana ba zubatu ba osu c'est bon muso pour matete ba zusu batu muso wana des bonhommes ba zusu batu muso quartier 1 c'est que trajet moko ba ko katango même na 4 parties ba chauffeur demi terrain Kingasani des bonhommes bakiti batu wana kwanke bazo baluka bazonga à partir kuna ba bombe 7e rue ba commune 7e rue bakiti batu ba zusu victoire ba commune victoire na bakiti batu ba zusu wana ngiringiri c'est que ekomika ka demi terrain ndenge wana pour nos transport ya mulai mbala moko est un peu difficile dès que chassa kalezalaki aux transport mbala moko na destination ba beleli mbala moko kotiti na destination na yo mais lelo komi bongo te non même les mettre à pamba pour nous comme on veut tout Kingasani comme les mettre bamsu au cause ba demi terrain 2 ou 3 fois aussi awa équition na Kingasani équition bamsu na quartier 1 au juli sous na pomme ma tête ko zo limiter c'est que songa na zaki l'état mais na tchabatu bakangela nga ba chauffeur ko basala ka demi terrain. OK, merci. Bon pour ngai ce qui na zaki l'état fallait ko zo ba mesure moko boye oyo eza un peu dire mpona bachauffeur o makambo oyo bachauffeur baosala na kati ya ville ya Kinshasa précisément na kati ya capitale impossible donc ekoki kosala matamu mokolo moko te nulle part okotambola na baville ebele awa na kati ya Afrique bamakambo oyo osama na kati ya Kinshasa donc eza makambo moko ya koregrete makasi pourquoi kaka biso moko bakongolais tozokomiboma tolingani te omona chauffeur net précisément la route na biso mokali de Pascal surtout comme à 16h30 17h donc de Pascal jusqu'à Bassoula ou ngamba pont chauffeur obé la dokolo 500 surtout comme 19h ma bande c'est comme 1000 francs pe so belé li dokolo tika bino na dokolo te so belé li ma bande tika bino na ma bande te so belé li peut-être ma bande akwa tika bino na libulu manzengeli so belé li dokolo ako tika bino na veni Kimpolo omona ke non ba chauffeur ba osala makambo bo na ebite soki ba chauffeur ba komo ozwa parle ko la bango pe ba komi batami beko ou comment donc on a tokoki kosenga na ministre ya transport donc azwa pena makambo ya ba chauffeur en charge donc atika bango te donc akwense bango pena akwense bango donc baza batu moko ya kokanga
donc soki ngai naza l'état donc bato moko boye ya kotika te donc okangi ye bongo na ye soit na moto ou na mutuka na ye osengi amandi moko ya chere ya makasi mpo oyo kozala pembeni na ye wana to oyo komona keno moninga wana kangamaki afuti 2300 nini ya amandi osala su buzoba te mais soki bongo te donc toyebi te tozokende wapi na bachauffeur oyo tozokende wapi suka na bango eza nini baosala bongo seke baobimisa l'état nayebi te baobimisa l'état incapable donc bango baosala makambo na nko l'état bimaka mabe mais soki ngai nazalaki l'état baza bato moko boye soit kokanga ye akoti boloko mpo oyo batikali bazwa leson oyo nazalaki nango ya loba yango na bandele sikoyo nde totie point final na magazine Océan du Congo Info ya mokolo mwanelo bo sepelaki na ngai oyo nazalaki bongo liboso na bino Océan de la presse congolaise. Ce qui pensa bo sepelaki bo pesa bongo merci na kabu ya l'homme puissant na sima ya caméra pena Moïse Ngombi Miss électrique na Pape J directeur recherche stratégique et ça mo kondi pare ya bémission na biso pe na Shadrack Makudinga na réalisation na coordination ya Océan de la presse congolaise. Kasenga ipenza na kotika bongo te sa porota na pesa balandi menene ya magazine Océan du Congo Info Mbote pe na souhaiter bango ba meilleur fait wana moni bongo baprogramme tangola no bondi ya botar de bono ite Nzambe abatela bino maman d'Angola na mokita no Florence ya Matondomi de propre établissement maman Célestine na France papa na ngai Mikael ba mama ya moto mojali moto mozima mite mama Jawa assalamu alaikum ba mama missionnaire na plus 30 que Dieu vous bénisse ba kokwa lumumba pe Anita Babel il faut pour moto de Bruno mon mère maman sociale na ça va pour un problème na accueil voilà na Allemagne la chabienne Inuke Katangese bino nyoso botikali on est ensemble équipe pour rater toutes les mamans na ngana kunya de wala poete kongo la biso ezonga mobimba pe ebika na kimia kasi ngai na bino tokabwani soki yesoye tokokutana kasi ya bokabwani bokanga Océan du Congo ebale eboyambi na pasuki